banda lelo qui na sekuna il faut to analyser soki to mona biso te nanu to komina point ya kosala ba campagne te nanu to komina point ya kosala ba élection te ce n'est pas que to ko tombola ka bitombola nde commandant wana monyo sili ko kota wana lelo ezali toza kosala constitution eza ko loba ete droit d'expression mutino saza na libre ya kopesa expression nde commandant mawa ya wana peso antenne ngana mikati pona pesa yo ya solo papa zamonga sabana peso mbo eta trop vraiment na otokota siko na otibulo la zula ndaga ndenge likamosolo ba constitution oyo ya wana ngina bete ya ngape mukwa na tina te moni biso bana ya Congo masolo oyo ya ba constitution oyo nga vraiment na ebi yango te quoi na ebi yango te ndongo solo bana que c'est vrai toza na population moko donc sur 100% to koloba donc 20% ba ebi na mama masolo ya constitution na quoi biso vraiment to ebi yango te bon ndenge lo baka ke non biso pona totanga mikanda eza mwa passe biso ba congolais yango nzo mona ke tozo kintuju na loyenge bato ba ebi masolo yango bangonde siko bazo memaka biso na kukulelo mbe baliaka biso donc ba 3 points ngana oloba boye tala na bambuka o biso tozali awa ngana mona ngo donc na mona likamoko boye na mwana ya amina nga moko boye mwana ya amina nga c'est un exemple kaka eza peut-être moi mukina ndehors ya sujet quoi mwana ya amina nga azalaki ko sokola bilamba ya mwana na ye na kati ya bapoche ya mwana na ye amonaki feuille moko boye badestina ba sexe ya biso bato ya nzoto alors na kati ya ekole baexplikaki bango ndenge nini mwana abimaka na nzoto ya motu alors ta mama na amoni loko wana ayengai metango yo monaki loko ndenge wana pourquoi odisteki na mwana ote na rodi sitete biso za tabu weza andero na expliquer pa na mama constitution za andero biso dan ko expliquer ngapi non ozomona yo siko ozozanga contact na mwana et pourtant mwana azoza contact mususu na kati ya école baza ko expliquer ndenge nini mwana asalamaka mais yo mongo na mama oyo oboti mwana yo ozokoka te ko expliquer mwana oyo talika mongo zala boye mais mwana découvrir siko mwana akomé papier na donc nino zonga siko na kati ya construction déjà awa ya poto awa moi déjà na kati ya ko bazo tangisa construction ya mboka na ye mais biso vraiment tina ma université est-ce que vraiment na éviter na siko na autour na question est-ce que vraiment ma université na biso vraiment to tanga apena wa construction na parce que son atali que o biso tanga na tikta to za une école primaire c'est pas ça qui te doit ko appliquer en tant que mikolo na kati ya Congo au mona mutako mi député akomi na ntita mais atangi makambo na classe akomi na bureau zo na makambo ezo confondre te na makambo ya tangangi na classe c'est ça problème o to za na ngona kati ya mboka na biso na Afrique comme lobi na oto yo kaso likamoko o epeseki na zaka toujours et moi muke na dehors ya sujet na yo to za yo ko discuter na master mona lobi na Belgique na zaki contre Kadhafi mais master nazo expliquer ngasko eloko mo o ngana zaka ignorance na ngo abiki note makambo za ba otaki Kadhafi za ndenge zo lobela te tala bangamba otaki Kadhafi ezali boye Kadhafi bazaki na cop moko boye ke basa la banque ya Afrique oleke biso ba Afrique to ko defa mbongo na poto awa non to banaka ko defa mbongo na kati ya Afrique alors banque ya fallait ko basa ba monter ngo na kati ya Algérie ye Kadhafi a exposé ki acha au moins 60% na ebité soki histoire ngo za vrai bien afintaki nenga na ebité ye faut acha 60% na kati ya compte ya banque wana yango moni ke tanga mindile ba timbeli ko pango c'est pour cela ya za menacé donc ngabi bon ezaki ndengo na donc zomona ke eza les formations mo on ngana zui bouche par l'oreille na tanya yango te na yebi yango te soki na zo na kati ya constitution na papa Zamwana ezali moi passe biso peuple surtout peuple congolais vraiment te baba droit na biso donc ba tchaka série moko bo émission moko awa na sika na radio du solo qui est-ce que peuple congolais penza aye ba droit na ye donc ba tout na ba question donc moment na taba tata minene ba yebi mo masolo wana te donc je pense que ils ont une photo zonga na ba côté à ba école ba expliquer biso condition za ndenge nini peut-être to bokopel makambo ebele vraiment pona na yeba vraiment makambo ngote na côté na ndila na tigli yo mama lo ba mwa muke onga za na partager na bino.
Merci de commandamanda. Na banza mon peuple périt par manque de connaissances. Likambo ya otlobi awa eza vraiment mutu ya merci tu na ba vérité moko je te félicite na ndenge oteli ya na wana biso nyonso toya se compléter surtout na émission lelo eza ko concerner nous avons libre na expression na aya ko la makama challenge eza te likambo ko loba même si nga na moni ke za bongo te na ko challenge ngo te parce que nga na za ta constitution alors ya wana za ko mona ke eza pe il faut respecter droit na makama uti ko loba awa eza ki plus malake ki ndolo eza ko leka awa entre peuple na ba sénateur na biso baza ba plus malin que kindolo ba leki biso na mayele ba yebi na bango ke son ngozo a noir sama comme sur papier ba président yaso ba yebi na bango ke un Congolais ne sait rien de la constitution eza neskaka biloko pesa ko liaka na Bible ngai tana za ko landaka makambo ba yino o eza ko yaka na ndenge baza ko betaka ba pasteur ngana ba betanga te ba yebi nga bien baza ko yokanga c'est parce que na ba pasteur ngo pe baza ko yaka ils sont totalement ignorants pour ne pas reconnaître que bukoko eza na valeur na yango et que valeur même la carte Bible za ko reconnaître valeur bokoko ya culture nyonso okoya ko mona ba centre nyonso place nyonso ba kena na ba pays nyonso ba kota ba respecter d'abord bokoko ya ba place wana biso ekomi ya so ko na place bakoko ba na bokoko na biso na ba tongo za ko respecter bango sute muto bokoko ko ya ko balika muno za ko attaquer ka sur la base ya Bible ya wana pourquoi ba za ko population ya poussière donc il faut reconnaître que le plus malin que kindole zo le kanaba sénateur national présidence eza makasi ba sepela kinango depuis 60 kina data lelo parce que ba yebke un Congolais ndengo uti ko lobana yo est-ce qu'il faut que d'abord na classe pour ba construire pays pas nécessairement est-ce qu'il faut d'abord un intellectuel pour yeba mibeko ya mboka pas nécessairement biloko songo se bongo yeba mo pratiquement tala makamiso le kanaba église na biso église nyonso eza ba mama etondi mingi pasteur akovoa manoki pasteur akomida noki parce que ba mama bazana tanya ko kotanga Bible te bazana tanya ko yoka papa pasteur aloba donc ba biloko boye tala ba pasteur ngo ko baza ko landa ba mama na sima ba mama ko baza ko landa bango e ko baza ko kade ba église on likolo ya nini likolo ba mama baza ba ignorante ba mama bolim sanga mena zo zo communauté na société na biso biloko pe yango pesa ko leka na niveau ya constitution na gouvernement na biso ba yebi ete ba ko voter la plupart c'est la masse zo nombre d'intellectuels ba yebi ba conseil baza muke zo batu oyo ba yebi consulter bazali mingi à se dire ba yebi na ba ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire un Congolais en général 90% ba yebi constitution te mais pona ke na mukuse pona oko ko yeba construire pays il faut d'abord ba sénateur na biso ba législateur ba député bavana na ba quartier ba député ba uti na ba village na biso il n'y a pas un mètre carré na Congo ezangi un représentant na Sénat na biso qui est un député ba député on eza bango musala ba oliba melaka masanga na wana ba flamingo na ba flat wana na ba terrasse wana iza bango faut ba kena na ba balabala ko sasa ba meeting na quartier malembe pour dire que bandeko concernant mai concernant l'environnement, t'as la loi, t'as la droit, no yangoyo. C'est comme ça on a malembe, un Congolais, une Congolaise a koyeba droit na ye, et c'est comme ça et c'est comme ça où Congolais a koyeba ko décision, il y a choix, il y a un vrai candidat à côté.
Pona nini? Poto bima na buzoba ya continuer kota la chômage continuer. Eza soni ba mama ba komi ko dominer biso pourquoi parce que mama oyi kozwa moi ba mama kala na avana na ko azoteka matembele na ye azako teka na ko. Yo papa tango zani musala okozwa matembele sana mutu ko koteka. Non, mama tango za yifi moi 500 francs na ye akomi ko lesa yo. Akomo saka na yo. Voilà pourquoi mibali to sili valeur. Ndonga ye kokipo yo mobali ya Congolais o continuer kondima. Okima na poto mwasi misala bazoko na kosala kuna ba homme de vieillard. Bako sokola bakoko basi na yembali. Yo mobali zwa musala wana. Osokola mwonzo ta mwana mwasi mama na bose keba misapina yo musika. Osimba ngaite. Lobo na musala no ekufi. Misala nyonso kene partout au monde mike basi ba okipe yango. Ya wana basi ba konpe ko sakana na biso mikolo. Mais ta ekoki biso mibali to bana koyekola conscient mboka poto tele makomba mibali to tele na makelele te. Mais to tele sur base article tel et lobby boye toke na constitution toke na parlement na parlement toke ko tele toke ko loba. Donc émission na place e sukeli. Merci mingi bandeko bosili ko landa ngai. Merci ndeko na ngai Dana Fuluvutu de Wuppertal. De place oyo na sili ko tirer conclusion na ngai était oya ko linga chômage tika continuer ko voter par intérêt personnel. Ndeko na nga nazo muselo antenne tika nzamba pambola bino nyonso bisika nyonso bovandi na bamboka na bino.